Bonjour la famille, bonsoir, ça dépend écouter la bino partout besoin mi oeza cuisine TV aye cuisine yaniki TV aye ayaka pamba te cuisine yaniki TV ayaka soki likambo ya koloba ezali aye kobeta ba porte na bino partout besoin mi boyamba cuisine yaniki TV aye émission na memeli bino na mokolo ya lelo bandeko na nga bavovre na ngai en tout cas eza uniquement ya Karine Mokonzi na Olga Kabelo. En tout cas, moto ezopela toujours mais na minute oyo Olga Kabelo bandeko na nga aye kosenga na pardon luki na pe bokota bofongola ba ordinateur bofongola ba télé bofongola ba portable bolanda émission nini ona memeli bino na mokolo lelo bandeko na ngai émission lelo eza vraiment uniquement ya pe kwa Olga Kabelo aye kosenga na Karine Mokonzi la baronne pardon excusez en tout cas cuisine yannick alingaka boye osali mabe reconnaître mabe na osengi pardon ezarande vraiment boye ndenge etambolaka bandeko na ngai commenter aimer partager vidéo par-ci par-là ekosala bien makasi bokoyoka audio vidéo eza cuisine yannick alobaka avec preuve quoi bino moko boye bika ndenge ekendaka toujours en tout cas bosala toujours kaka nde cuisine yannick TV alingaka cœur j'aime commentaire et que ça la vraiment bien makasi yango tout le temps na baraboza la branche boza la ligne pour recevoir encore émission super bien biso tozola la tête tozo vende na kati ya musala na biso ndenge tosala na chaîne cuisine yannick TV afinga kanete ya memaka na kaka pe ya pesa kana kaka solution yango tozosala toujours musala na biso ba vrai ba abonné ya ngai ba émission na biso na linga kaka ne memela bino yango na pop na lelo bino moko boko ka ba audio boko landa bien koleka nga na ticket bino ta bolanda siko Olga Kabelo ndenge moko azo expliquer ndenge azo senga pardon par Karine Mokonzi la baronne à suivre. Ma sœur Fifi Tomate Molobeli totika na biso kaka totia na se et a gagné nenga a gagné o gagné hein maman abetelo maboko gagné ce qu'on a yebité na sima o gagné ngo so ba opesa yo ba opesa ba trophée le roi yo gagné ka batu na internet pour une fois encore o gagné nga OK continue na ko finga malamu sala nyonso poster yo est-ce on peut comment c'est qui sanga yo ke occasion sa vidéo ya le 8 mars ndeko mwasi lobi na yebisa ki yo mama mwana za kabongo te po yo sa mama na bana te mama ya mwana saka na mwana moko mama oya bota azaka bongo te azaka bisalela bongo te lobi na yebisa ki yo lokola ba oganga peut-être comprendre ki nga bien te na obandela mwasi abonga na lokuta te yaya mwasi abongi na lokuta te yo osimbaka bible siko bible wana osimbaka est-ce que otanga ko malamu ou bien otanga ko malamu te mwasi pezo aza mwasi abongi na lokuta te yaya ba vrai ba abonné na nga j'espère que bolandi Olga Kabelo bien cuisine yannick azana alobaka na kaka avec précision na preuve wana siko na komi na nga na suka émission na kaka komemela bino yango wana ba vrai ba abonné na nga Olga Kabelo asengi na pe kwa asengi na vraiment pardon tout que kendaka kaka bon na bi pourquoi pas na memela bino boye ba information ya lelo ndenge actualité ezotambola on azala ba tout le temps na zaka wana pona bino kina lela bino ya trop que Dieu vous bénisse à la prochaine. Bye.